Nathalie Kofi Fali a posté na page naie Abi Cindy Leker, c'est ma sœur. Arrêtez avec vos polémiques. Merci beaucoup. Fali, merci très bien. Oza moi mbali o réfléchissaka parce que ba salir personnalité na autant que yoza mbala nana ketchup o biso soto yebi. Parce que tango mutu moko boye. Mi kombe mutu moko boza problème na mutu. Mutu moko boye longina lokwa karakasa mutu kakala ba bebe voya kala wana ba vewe ba vewe. Aye afinga Cindy Leker moi si kitoko quoi. Venir moi au Cindy ah mon pas osoka zolo ba Cindy alors venir moi au Cindy ah na ebité quoi ni manike le quoi ya zaka amuto abanga makamute fallait pas ya olongole loko ala kena lobele Fali na biso na Cindy na biso po biso toi na mettre avocat na biso dossier de SKI porter plainte solo dossier de SKI dossier de SKI to bangelo te supposons batu baye osengele bolimbisi par rapport à ba propos nae to yokate aye la biso ba preuve o alobaye ke Fali na Cindy bazaka mwasi na mobali kotika te kozala porter te na bazel ya ba jeune garçon génération perverse oyo ba komi na acte des apôtres ndeko nanga mwana nanga kokota mamu ya ba parent te baza bato ba bonisa moi mama na yo soki andimaki zeme ya babia te balinga babota o prince babia te lokola prince babia ozana pe na hiérarchie ya famille ya babia ndonga donc oko respecter qui sinjora na nko Cindy Leker faut respecter non faut pese ba respect muto asali ka musique a confession sous en pleine beauté faut respecter Cindy babi après Fali Poupa natangi komoni ndenge faute babi après Fali Poupa mutu moko ta remplacer qui orchestre Fali ezala vraiment des ezala sera ba oui ya Kofi c'est là ba époque ya ba Suzuki ya ba Prince un album ya légende des années 34 titres ba musicien ba mbi 14 yemo Cindy pour le 20 yemo ko Cindy pour le Congo a bien salarié loroté Mama Congo tale longia Mama Congo le quoi porte boloko fini Mama Congo bon azanani Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Partition ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, Sosolam, Vraiment, merci beaucoup na abonné à iNews TV banda rabiso vraiment de partout batu ba pesa rabiso lito ya Rolanda biso vraiment de près na pesi bino vraiment merci et sika bozali grâce à vous toza vraiment lelo donc bambote ne bino partout vraiment bozali babonné fidèle na biso kandi na lobara babonné fidèle na biso tant boyaka na ba commentaire na bino ba chisation na bino ça la rabiso vraiment bien donc tant on a kota vraiment na moni commentaire ya ba remarque et ça la nga bien tant que mo pandi sango tant que moi na musala na bino donc son azal lelo ezaka actualité nde obligé nga na el sous kolobela bino donc matière ekoti na ko bomba ngo pona nga mongo te dans obligé ko ya ko panzango elongo na bino vraiment na pesi mbote na papa na nga José Yungu merci pour la considération mon père merci aussi na maman Rose la patronne na bango nde bazo sala biso tozala o tozali lelo vraiment grâce à vous ba abonné na biso lokola ba maman Sifa na kati ya Dubaï lokola babi mandala boza tellement ebelé vraiment na remercier bino bon continuer toujours ko s'abonner pe ba oh non ba s'abonner to tomber na vidéo enso mbali boso vraiment s'abonner donc les lo vraiment dans un monter na plateau na comme d'habitude nazala toujours invité nazal suna Miss Lolo maya mukamba mama Poutine liko na ngo ça tolo passe mbisa moto moko directement na passer micro Miss Lolo bonjour ouais bonjour Julia Mandala bonjour na babonné na biso ya iNews Télévision Isaki News bonjour na Yeme José Young l'homme simple motomoro bien na kati ya Nouvelle-Zélande bonjour à Mama Kapi Kapinga la source officielle motema ya papa Alain Makambu l'homme aux actions concrètes bonjour na vie na ngai Cloclo Manzambi de Bundes bonjour à toi Kongolo Mujanaï bonjour na Papi Makambo, 3 fois champion, Tim Papi Abedi, na pesi ombote place aux Ali. Mon vieux guide Yasuka, papa populum à la barbe blanche, na pesi ombote belé. Papouche, Joba Djoko, Elge de Djobour, na pesi ombote belé. Mbote na ba tout balingara si la bisalu ba les abakouk nyonso ya monde entier, ngape na lingara bino. Mama leki na bino ye yo mbisa moto moro, donc veut dire ba tumbo la rate, poso tumboli, toke na oka bongo.
mbote belé na président Josué Ngonzi mama Katika Nika na pesi mbote. Merci beaucoup Miss Lolo. Mbote no lisu na bandeli. Merci beaucoup ma chérie. Miss Lolo c'est ngoko mona yo ba toucher bana changu. Ba toucher bana changu Miss Lolo pe aza mwana ya changu yango na ye ato mekampe ko partager vraiment li solo oyo sur actualité ya Koffi Olomidé. Donc to benga ngo actualité parce que eso s'est passé là pour le moment. Ouais bi ki YouTube eza ya kozik internet ezike peli moto. Miss Lolo ma ya mukamba mwana ya changu. Est-ce que ko ikozala na monopole ya ko défendre commune na yo? Donc couleur à commune autant que moi na changu parce que ba touchango. Naza na monopole wana et puis na ko défendre commune nanga parce que moi je suis né grandi na Masina na linga kutute muto sara na biso parce que changu to Masina eza l'une des communes na kati ya capitale ya Kinshasa. Donc ils ont la différence te so vana na Gombe to vana soki wapi o critiquer bana changu po yo za so ndenge nini kotala mwana changu na kotala mwana bandal mwana changu a dominer po mwana changu za intelligente mwana changu a vanda poser mwana changu amela drogue te mwana changu ba sala kaena ba nganda ya tokotote mais tandis que mwana bandal o azomi benga mwana bandal aola tano bien te ana santé ya batasana ana mutu ya batasen pepe ana munokolo kwa bambwa benga ba chien malinois donc soko talié aux yeux au bois que la forêt équatoriale mbala moko ba kokanisié na ba bonobo